ems bandeska kobanga bike bande kobanga ke amona docteur teka fongo la porte ya chambre à kota ye moko et on a koti. Oh my god bandeko na ngai na yeba ki teke mobali na ngai ngakanga boyo ba infirmière wana ba ekopesa ngai duvet ba pesinga duvet parce que na bandaki kolenga kaka boye posa komela mai ba ebisinga ke non okomela mai ce côté parce que ngongo nanga awa e kaukaki mais le quoi que ça do pota nanu ekangami te eza na opota siko mpona tala yango na bandeki kokokatila za kabwe emisa ebisinga emisa biango o osali accident to nini Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez très bien. Ngapenaza bien par la grâce de Dieu. Boni ba santé tokos. Ngape santé tokos. Nzambe azobatela. Tosingi Nzambe merci. Et na sengi binope merci beaucoup. Nathan au bozo akapona kotala la rocho. Et j'espère que vous avez aimé. Vous avez aimé ma vidéo. Oh la cause azo meka vraiment kobimisa mikolo. Oyo. Boyebi kinzo toza vraiment 100% mais la cause azo try. Donc azo sala effort. Que non, tous en attendant une vidéo, mon côté 2 vidéos, 3 vidéos dans semaine. Donc, le amour au bino beaucoup la kisanga et que vous allez kata au bino beaucoup aimer les vidéos. Pourquoi pas s'occuper de ça, toucher mon thème maintenant. Pourquoi pas partager vidéo et que ça la bien makasi. Vidéo le les allez place autosuka qui na opération na biso. Oui, donc on continue. Bah te verrez, tinelinga message que la rose s'il te plaît continue. Donc voilà, na ici souvent dans bino to profiter to solo là comme d'habitude. Donc voilà. Tosuka ki bisika o ba ki kozwa ngai comme mona ki ba ki kozwa na 14h ba meminga na salle d'op to na komisko na salle d'op ba msu bazo bima ba msu bazo kota ngana zaki mutu o no sa nini nazo kota na salle d'op et on a koti salle on zaki vraiment munene comme na isa ki bino zaki salle munene na moni bazaki tonga na kota ki bazaki 4 personnes en salle d'op moko azalaki wana zo nettoyer ba ciseaux ba mbeli ba machette azo nettoyer ba ciseaux ba mbeli ba machette bazo bongisa yuka parce que ba sali ba tebele ba opération ba ko sala ka teke il faut ba stériliser ngo et ba sala pe mutu mosusu. Donc voilà zaki kazo classer ngo zaki na mesa moko zalaki wana azo classer nga binzambe na nga aba osala nga ndeni sardine to nini lol. Donc voilà, ton a côté après quelques minutes docteur nanga yé docteur Yunis aye atuninga ça va à s'excuser que non sala ki batumi susu après ayoka kinzala akenda ki kolia et c'est ça qui azunga na retard le quoi qu'on a comme une force comme ça na rosala onzo to no kitoko tu vas aimer azotunanga est-ce que ozo banga wana zaki toujours na mbetu nangai o ba memela kinga ba mbetu na hôpital ba pusaka batu wana zaki toujours na mbetu wana mais ba chesu ko mbetu wana na mbetu muzaki kaka mukie comme ça ya libende mbetu libende muzaki mukie comme ça ka pembe na mbetu na donc tant rolala ba ko tcho mbala mona mbetu wana libende parce que bossa la yo opération et tant aussi ça bazon na mbetu oyo ya ko pousser wala pusaka na ba hôpital wana. Et tant que anesthésie, azalaki wana, azo solisangai, t'enquête, na kozala wana, tant que la koko sepela na nzoto na yo, ko bangate. Et ngape na mutema comme d'habitude, nazaki ko prier, na belle Saint-Esprit et tout. Après, na suki wana, les restes ba les belles dames, na yebe susute, na yebite. Basalaki nganini, na omona ta kolala tolo takandoto. Momona ki esprit na yo ezolota ozo sala boza na feti ozo na église donc esprit ça toujours partout tant olali pe tant baluki ce que ça marié olali na mobile no tant baluko tout mobile no monique oza na mutu pembeni ozo yeba ki ana tutaki sorry na pongi po ko ba pe pardon you know so olali na mutu tout mutu ozo yeba pe mais na se ya anesthésie wana ba les belles dames okoyeba elokote oyo bakosala yo oyo koleka okoyeba te. C'est ça que na comprena qui est pourquoi babangaka
pourquoi bato bangaka eza ekufa donc to eza ko bazo bomo batiki kaka mutema dans la minute wana nzoto eza ya kokufa mutema ka nde bazo mona ngo na machine ndenge ezobeta, je pense c'est ça. Donc yango mtebang sakabatu ezaka ko anesthésie wana okolala pona combien de temps, est-ce que anesthésie wana okozonga, mais ngana koloba toujours que eza calcul ba docteur ba salaka bango moko ba yebi ke ce que ba tu anesthésie 5 peut-être faut bazongi so pona olamuka peut-être faut ba peut-être 3 na yebite kaka bon eza calcul, mais nzoto mutu na mutu ezali différent, mais na ko remarquer pourquoi biso ba africain to banga coopération on ezali parce que kolala wana ezaki ozoyeba même pas ata soki moto peli ata so babwaki yo na zamba ata so babwaki na se ya mai bandeko nanga okoyeba na ote lobaka ke ton esprit ne kolamuka parce que même esprit na yo ozoyeba te soki eza donc ngai vraiment na vanda na kanisa na sala nini basala nga nini donc na lota même pas donc eloko nanga suka o ezaki na mutu nanga ezaki kaka ki ton docteur on a bisinga ke nazo I'll take care of you, donc nako protéger I'll take care of you na teso no monde na français donc banga te na kozala wana pono ton ko lamuka donc bloko ebiseki na suka wana yango de tikala kinga na mutu. Après nakotaki salle d'op na 14h na kobima salle d'op na 21h donc na sali 7h du temps na salle d'op et to ba ekola musanga to no kaka ba obenga ngai déjà ba checkinga sko na mbeto o ba yaki na ngambeto wana ba pusaka o ya ba hôpital wana ba checkinga wana sko na okake muto zo benga nga Stephanie kolala te lamuka Stephanie sko na okoka même pas kolamuka nzoto donc nzoto ma bibi, je peux dire ça comme ça, nzoto ma bibi, noko comme ça na nkana zongo suna ponga betting encore Stephanie lamuka kolala te lamuka donc type nzo fongo la misu parce que alingi ke ozonga donc ce que là peut-être you know na habité pour comme insiste vraiment que o lamuka donc on bazo beto Stephanie lamuka stongo lamuka ba mwinda wana zo mona et comme ce que ça là ok ton ex ko lamuka na moni pe infirmière wana bande ko benga parce que docteur azaki susute et rana docteur ini sazaki tezaka infirmière wana et na ko mitala boye na omi mona ke nazaka comme ça balali sin comme ça na mbeto ok et balati singai fara ozaka lokoto ko benga lokwa western c'est fara ezaka ba senti balati sakantu to mobimba et ba fini kinga a mema ngasko na chambre nanga ton a mema comme ça na formule entre parenthèses moko c'est qui que opération et ça à 6h du temps, ok, et ça comme qui s'enquêter parce que na wumelaki ça comme qu'on s'inquiétait que mais boba que ça la 6h de ta tester pe Yasmine a travaillé là docteur Eunice auto dans numéro nae a tester pour nous que mon loba qui opération on est comme ça la 6h du temps mais comment tu sais qu'on a nous moi c'est nanga azongité et docteur Eunice pardon Yasmine a dit que non t'inquiète t'es bloqué on est surtout les qui n'ont bien bientôt azozonga et là ça m'a dit que banga bi que m'a banga qui à mon docteur te ka fongo la porte ya chambre à côté moko parce que toyebi que ceux qui osana de connaître une opération et docteur à côté moko sans que de konayo toyebi que zali ezaka nouvelle à kitoko côté et là ka ça ba ke bande ko banga ngwana bande ngati que non porte fongwama et docteur à côté sangai donc yazaki neka wana mabondeli yazaki ka wana focus ça veut dire ka focus donc hôtel aka air kuna pe keli ça sakana et yazaka focus qui dort porte fongwa mayango mon côté et tant moni que 6h du temps il fallait qu'à tester il fallait qu'à tinda message et bah répondre à moni que muteme kiti après nga ba 21h 30 comme ça ba yo ko fongola la porte et tant on a koti oh my god bande ko na ngai na yeba ki teke mobile na ngai ngakanga boyo nebe teke mobile na ngai ngakanga boye kosala ko kufa ba balingaka yo mobile na ngai sauté she's back azongi azwi Kelisa memi kiza po Kelisa mona nga memi Kelisa tala mama azongi o mwa pa kazaki na esengo menga siko na zaki na malili na okokate na otala bonka na sepeli na mtema menzoto na okokate parce que
malili moko esalaka après opération na yebite soki chambre la bakisa yango overdose ya malili soki mbeto wana oyo ezalaka ya libende plus basala biso opération soki basala yango bakomisa yango congélateur na yebi te parce que là nakomaki kolenga emsa ezoyamba emsa ki vraiment na esengo emsa sepelaki makasi azalaki vraiment na esengo monanga ke nazongi parce que baki tonne kosala opération wana mutu moko ta yebi famille na yebi te famille MC yebi te camarade yebi te donc comme na yesaki bino ne bandeli opération tonne kosala vous êtes secret ya ngai ems na Jésus donc tu Jésus na katikati ya makambo na biso donc choisa ki nzambe et ton nazongi vraiment emsa sepelaki makasi ba infirmière wana ba ekopesa ngai duvet bapesi nga duvet parce que na bandaki kolenga kaka boye kolengo eza ke nazolinga na stopper mais nazo stopper te donc nazolenga kaka boye donc ma belle yo moko na kati nazoba ke I want to stop donc malili nazolenga nazokoka même pas emsa komontela nga siko ok akomontela me filmer wana what's going on ben c'est que non c'est normal parce que akolenga après ekokende et je kinga presque 40 minutes à 1 heure de temps pour que kolenga wana esila déjà ki lokwa ke tant ezo kende kolenga pezo dimne ti kolenga nyoso yango moko ekosila automatique sans que ba chao eloko ok donc bozala wana po bayebi ki okolenga bakotuna o olingi dive bapesa kinga de duvet ba finiki na biki na okokate ba finiki nga encore dive mususu et là nazolenga kana sa dive. Après, nous avons posa komela mai. Ba ebisinga ke non, okomela mai ce côté parce que ngongo nanga awa e kaki. Donc même ça, je pense pas qu'il va dire qu'on les ça dans l'opération. Même ça, il va dire qu'on les parce que ça qui vraiment dry. Donc et kaouki. Et dans la pose maï ma casse, ben c'est que non, on remet la maï ici côté. Il faut mettre après 1 heure de temps de te koya ko pe sur maï. On remet la maï mais si non te. Il faut zela no bloc on se fait bima. Maman nanga bande ko just there na zo lenga. Même ça qui ne assez peu là ka mona qui après vandi, prière toujours dans mon thème, il y a mon des clés comme que tout ça va chrétien. Donc voilà. Donc, on a prière et après 1 heure de temps, bah nes on a bazongi encore na kati ba ekota langa ba elinga ba mai ba elinga ba bidona ba 1 litre wana non c'est ba 5 litres ba bidon minene comme ça ba 5 litres ba mai ba elinga ngo 3 ba elinga ngo 5 pour ba checker 2 koto yo et 3 koto kuna ke pour ba biki oza vraiment na posa mai. Et là, na commence ko komela mai bande kolanga na melaki mai et loko non mai eza vie. Bomoni mai zanga no kolia parce que boye ba ke na lia kate na lia ki kaka le lendemain na monde na expliquer ki bino na lia ki o ezala ki kebab na bango wana de na lia ki vers 22h 21h quelque comme ça donc après wana na lia ki soutelo bino na lia ki soute ti ba ke zo en opération na ko bima na opération na 21h ba 21h20 comme ça 30 comme ça na ko bima na lia kite mais eloko on a dit na ngo pour ça lokola mai ezala kite donc comme baba penza ke mai ezali vie. De l'eau c'est la vie. Et ça vraiment vie à solo. Donc là, on va dire qu'on met la maille. On met la maille. Ems on met la mais ça maille le quoi bébé. Nancy Ems. Si on a bidon on a qu'à stopper on te tient un cabo. Ems kuto so banga ke ekoleka nga parce que ya kolana mbeto mwana simbelo kwa kilo ezate donc ems kuto ko simbela ngango na mo kwa ems so sala nga retard ndazo melisa nga mai wana na meli mai wana moi de 1 heure de temps na si c'est que mai wana mi balé et na sengi encore mai mususu donc mai sokola kinga système et loko oze important ezaya yo komela mai tombo sala opération tombo ocho sala opération ma belle komela mai kakateka ke non mais la kalo kwa ji non mais la kamai parce que mai ko aider yo et sokola o ba système nyoso na kati et longola ba kisi nyoso ba check yo na kati nzoto parce que tant ozo bima na opération ozala te ke nozo kota ki na opération nzoto ne kozala différent ozala na ba pota ozala gorge ko kauka ozala différent donc eloko e kozong so envie kozong so sauce ezali mai donc eza vraiment important ba lubel il faut comme la mai ya monde vraiment comme ba ki mai eza vie mai eza vraiment vie. Et dans mes qui mai après ba 0 heure comme ça ba ko pesa ngelo ko lia na lia ki kututé na cheka mo loko mo buka na mnoko ka pesa nga ka mo makasi après c'est tout donc après le lendemain nango
nde bayaki sikoyo il fallait batala ngai, il fallait ba checki ngai, il fallait que ba fongola ngai, ba longola nga rafa o balatisaki nga pour que ba nettoyer nga ba pota. Nde yango na qu'est-ce ko komona sikoyo ke basalaki na vraiment opération. Poto balatisaki nga ba rafa wana na kabo na mbet no yeba nga te to mona te. Et ozana ba singa ba salite zo bima donc voilà. Après wana na tongo nango to mona sikoyo ba médecin ba ye ba koti il faut mutata msala na ye o aye kotala tension eza bien o wala pe bato so mai so amoni ke loko zo ke ba kisi na bonza ami ba kisa mai ba koti na mai ba ocho mai dans akika awa donc nazaki na et comme que si la tâche yango tâche moko ba checkinga tonga awa ba checkinga itonga awa ba checkinga pe tonga quelque part ici si je me trompe ba checkinga lokwa 3 tonga na zaki nango na maboko in qu'est-ce que makila ou bien mai ou bien kisi maman faut ba kota na tonga ekota maman na musisa OK donc la na musisa on a qui evanda kabwe eza pona mai wana eza laka pona kokita ba kisi ezokota maman na misiso donc auto sentir vraiment tant mai wana ezokota na auto sentir vraiment que mai ezokota na musisa donc auto sentir yango pour que ezo sokola vraiment misisa ezolongola ba kisi nyonso o bachaki o to bande ko salela opération. Et to ba ko fungola nga na tongo nango ba ko fungola nga nzoto ba ko longola nga ozla il faut ba longola nga parce que oui eza important. Donc il faut ba longolo rafa ba longolio rafa na wala tu loko ya maillot de bain après il faut ba longolo ba bandi nyonso ya pota ya tolo so sala ki tolo ba longolinga ya tolo ba longolinga ya libumu mabe après ba komi ko nettoyer ngo na antibiotique ba ko nettoyer na ba kisi ba nettoyer après ba ko pakolo do ba sala ki ngo vraiment to ba longolinga band et na mitali comme ça na mitali na miyoki na miyo qui sombre là pour comiter la thé ma belle vous attendez l'air avant que madame aille au bima déjà on crée la table ma belle non pour comiter la mitelle comme ça oh ma non pour comiter la télé miyo qui sombre et ça qui te que ba kati au moins que et ça quand le quoi quand Gillette est sali comme ça et le quoi quand Gillette est sali comme ça mais le quoi que ça dans pota nanu ekangami ça dans pota ce qu'on peut natala on demande ko kokati dans un non, pourquoi tu as gagné monsieur Emsa bien oh ça les accident oh Tony oh c'est l'accident Tony bande ko la rai oza Ems leave me tika sikoto ba opa musa moi c'est pas ça ba équipe gentil ba oza tana bango bazo longolo vraiment ba banzwana ba nettoyer pota ba donc pas que bazo penser ça important pour que oza infection té parce que eloko o eza après ko ça l'opération eza infection ce qui que o sali o ba nettoyer pota bien té ma belle o ko regretter finalement pourquoi ça l'opération parce que l'eau c'est important il faut bien nettoyer ça parce que l'action même tata aux il faut bien nettoyer ça pour que on soit infection T infection sans infection T au kumisi nzambe parce qu'il y a un des qui OK. Donc ba pango singa bien ba nettoyer nga très bien après ba aussi ça ba ko tianga aux antibiotiques ba ko tia antibiotique ya spray ba tia antibiotique ya crème na ba nzela wana nyonso pota ba pakolio bien ba après ba zongisio ba bandi ya sika et tout ça kala ba tio na ba nzoto bisika o ke ba salité zo ba ma ya salité zo bima et ça kanda ba makila salité ba ko zwango ba longol ba ma yona salité ba empty yango ba empty c'est quoi encore ba longoli yango ba boaki na toilette ba zongisio encore pour que osala relax on était comme ça nzoto kilo osala relax donc ba ko salo ba ba latisu encore elamba na o to ba zongiso ba banja sika ba latisu encore elamba na yo ba ebiso que il faut otambola ma belle tant aux hommes kanatongo ba changer au band bongo mutazo ya mbala moko do service vraiment kitoko makasi mutazo ya ngamona mitala na bina hotel ba natambola babi ke eza important il faut otambola donc mbala moko bazo telemisa yo na tongo wana mbala moko mutazo ebaka ke after uti ko lenga déjà makasi kutu eza te pour olier pete bezaka ba mayo zo mena masuba na masuba kaka mais ce que tongo zo telema ma belle to senga nzambe merci to senga nzambe makasi toza nango il faut to senga toza vraiment obligé ko senga nzambe merci yeah même aka oseka nzambe nanga thank you et le but déjà nyonso senga ka nzambe merci
ma belle makasi ya kotelemeza te nazolenga kala biso bango okokwea te parce que eza important to basalisi yo opération il faut nzoto emesana na kotelema il faut nzoto emesana na kotambola biso teka kotambola okita na se non ata so osali kaka 20 pas ata so osali 10 pas mpo na bango eza bien mais okosala 10 pas ngo ndenge nini okotambola ngo na quelle position c'est ça le problème parce que ozaya kokata ndoza bokotelema tout droit te tout droit kotelema te ma belle okozala ko bakoko bakumbaka chariot wala bangunza mayeba kinga la rose nza mulai finaza vraiment moi simbinga nazaka mulai et siko to bakati yo ça veut dire que ongunzami donc ongunzami otambola ka ya konguda te eza pasi mais ezali worth it eza vraiment eza pas si mais eza worth it parce que lelo na koma na bien OK eza te que opération eza pas cité moni ba kongola ba ka opération eza pas si non c'est une vérité opération eza pas cité l'équipe passe sur botate na biso ba mama opération wana l'équipe passe sur botate opération wana eza te ba bambio nzete na mutu passe wana non opération wana ce que ton ola mutandu na manda otambola mo okozala incomfortable okozala tight donc et là comme ça là que osa confortable té pe osa serré comme ça yo mon ça besoin à l'aise parce que ba serré comme ça dans un dé non cocaté OK donc mais ça comme ça là oh pas si non mais osa des tight comme ça ba kangyo comme ça osa tight osa confortable té si je peux dire ça mais osa té comme ça ba pas si non ozandeka tight comme ça ko vando okukate ko lalo okukate parce que nzoto eza sembe te yes c'est ça que je peux dire ba les belles dames eloko ba bisaka biso te to tambola ka lokola bakoko soko yebaka te okozala position bakoko wana boy pona ata pona 5 semaines okozala position bakoko okotambola lokola bakoko pour que ozonga tout droit comme ça ne la rose azongi c'est pas facile et kozwa temps maintenant kozonga tout droit au monde kezaki worth it OK parce que là tout le monde kotambola lokola bakoko na ka lokola bakoko kama malembe ça important aussi ici et ça important tango olamuki il faut batambwisa yo pona nzoto ezonga ka chaque jour il faut tambola na tongo otamboli na poko il faut mutu moko na hôpital bandako ya na zo telemisa yo sunute ozala l'aise to ba na anglais ozala fainéant mona ke nzoto ko mesana te donc il faut nzoto emesana mbala moko to basali opération mbala moko lobi no ba otika o tango zongi na salle de bolinga to ba déranger parce que nzoto za makasi te mais lobi nango na ba kiso ba bando pompo na nzoto lobi na ba ya ko telemisa yo moko ba ko zo ko kata ba ko yebiso ke okokoka il faut otambola bakotambusa mutu moko aza na simbi yo bozotambola malembe lokola bakoko malembe donc ozomona pas que pena kotambola ta awa tikuno mona ke kozo ata 15 minutes mais eza toujours important il faut batambusa pona nzoto esala nini emesana toko suka awa parce que caméra na biso est flashé toko continuer li solo na biso to ke nango vraiment étape na étape et loko o eza important ma belle temps tu ko ça l'opération next day boyo e biso ke telema na mbetu tambola eza important pe il faut à la sûr que bazo changer ba ni no ba pota temps ba ça l'opération journée o ko ya kolanda il faut ba changer il faut ba nettoyer ko pota wana chaque jour il faut pas que Alexa jour moko ba nettoyer ngote chaque jour il faut que ba nettoyer pota ba longolo ba bands o ya kala ba chayo o ya nini ya sika donc voilà na ko sabino bozala abonné na la rocho bo aimer vidéo et ko sala ngai bien makasi so bolingi que to continuer histoire na biso aimer vidéo zala abonné partager vidéo et ko sala bien mingi nzambe azala na biso nzambe abomba biso to kutani mukolo mususu Tinate et Kominatina. Bye.